Merci maman, émotion dans les années. On va faire sur Armen en 2021, les premiers. Donc, on mis soldats, bien formés. Amen. On a vu dans les belles. Yango na zola. Aux armes, mundu que photo zala. Et sengo pona zui cadeau pona zui bible. L'équipe a sac à l'os, l'équipe a carton soso ba pesa na o l'équipe sac à l'os. Bobo. L'équipe sac à l'os, oh l'équipe sac à l'os. Parce que on lia moi aussi là mais on est tika libela. Sac à l'os et l'équipe. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez un maison à Pambola Bino. Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a des artistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout ensemble, surtout référence. Kokende sika musuti zaka na tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continuer comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde de boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma e suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se ba se kaka été pour réponse na ye oyebite. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ba mbote belé na bala nyon so la rabiso na kate chaîne na biso ya munene ba benyango tolo na TV. Il y a notre maman Anna Kalambay, évangéliste moi si papa Carlos Kalambay. Nzamba lo la pena apambola bino ba bonne année encore na ba oyo ya biso o a des fois bola biso na moi sima. Merci na ba abonné pour bozo bakisama. Nzambe ya lo la pambola bino ebelé. Vraiment ebelé bande konos balanda rabiso. Famille seulement Anna Kalambay en tout cas nzambe vraiment lola pambola bino je commence reproche moi mke to zwaki to linda d'abord to exposer penser à nzambe ke ba mabanga et na pesi mon pasteur que j'aime beaucoup Trésor Ngoma Faya ceux qui ngom 420 église Nouvelle Alliance toza wana na si ma caméra na moni Francis le Noble nzamba pambola yo na bo Sainte Sandra Jeng na pesi mbote belé. Et na pesi Dieu merci, na pesi Claudia Pandu, na pesi moi na ngai Fabo Sibile les prophètes Zama Pambola yo. OK, merci beaucoup. Je crois lelo et to luki vraiment mingi na ok ba message ba to ba komelinga mais maman le bagi qui a s'imposer a fani na chaîne o mazomona te pourquoi parce que ba déplacement eleki ebelé. Vraiment ebelé na libanda mboka, na kati ya mboka, na ba village, na ba fin fond. Vraiment il est ebelé mais le reste là biso bien. Le 1er janvier, tant que vous avez Soso, il y a Bimaki, un autre l'évangélisation qu'on a la Bible, et bah tu peux pas y avoir Yesu. Si j'aime à la mouna, tu vas à part que si j'aime surtout le belaka, na mikolekoya. Et je crois tous en aillé ensemble, je crois en collaboration avec mon cameraman Azo Fumula plateau directement tout le monde à notre invité à Mukola Lelo. Oh, shalom maman. Shalom papa, maman Jeannette, bonne année maman Jeannette. Bonne année papa. Problème ni de bungi bisoboy. Na bungi te papa, na bungi te tozana kati musala nzambe. Tout moins peut-être to loba ke to bungi liboso ya caméra, liboso bande ko bazotala biso, mais en privé tozo sa musala nzambe. Oui, tozo continuer musala nzambe.
et na sima na ngonde to yaka na ba résultat. OK. Ya musala auto za osala na moment auto zala ki absente na présence na bango. Nazali na pesi bande konyo so bazolanda biso mbote na maman Anna Kalambai. Maman Anne Kalambai bambote na yo kola pambola yo bonne année na bino na libota mobimba et puis bambote na bande konyo so famille dans le Seigneur biska bozali le monde entier ya wenzambe apambola biso année auto koti ezali année de prière na oyebiso te ke eza année de bénédiction eza année de victoire eza année de bonheur année ya libala ya prospérité, prospérité, tout et tout. Mais naïbiso qui est année de prière parce que la Bible nous dit celui qui est capable de prier est capable de tout. Donc Nzamba Pambola biso année de prière tout ça na sama pour Nzambe ko bondela et puis ko ça la volonté Nzambe. Les hommes ont mis balai avant la côté de l'émission au lobby, ils ont année de prière, tandis que l'église Moussous Baki que non ils ont année à percer, année à bénédiction, 5 ans de gloire, mon amour. Mais il y a un titre selon la révélation. Il y a une prophétesse, na banga mamolobaga, na banga kama mamolobaga makasi. Comment tant bani non soba ils ont année à bénédiction, année à boyer, mais au simbi deux choses on a kangi, année de prière et puis année tous en assez à makolo nzambe. Pourquoi? Oui, merci l'homme de Dieu. Je vous respecte beaucoup d'abord et puis je vous aime beaucoup. Merci. Parce que par rapport à tant que ça la émission, tant que ça la émission, vous mi balé, na santaka, on dirait nazo bandenga ko expliquer c'est-à-dire que bongai mais na katsa mobile naza déjà mobile amen naza déjà mobile mais na physiquement boyinga bat bazo na biso na ministre santaka ki bongai na katna nazo sentir eloko moko amen alors na pamboli nzambe vraiment nzamba pambola encore merci beaucoup na question qui to poser ngai ezanga été tozali juste ba instrument ya nzambe o nzambe aza ko utiliser na temps na ye na moment na ye na lolenge na ya lingo salela biso toza juste nde balobaka la bouche autorisée de Dieu donc so nzamba lobi nde biso pe to lobi ngai naza na makoki te ya ko baptiser année na lobaka eza année tel mais mukolo mokili nde muto apesi ngai ordre apesi nga maloba wana pe ya koya koyebisa na bana na ye na bana na nzambe pourquoi est-ce que Seigneur alobi que année oyo ezala année de prière parce que nzambe avant na trône azomona makamyo c'est ça la mana c'est na mokili o et na ba église kaka ndengo lobi tozana depuis ba église makamango e banda je sais pas ce qui na nenini o e ba bandela biso je pense na zaki mona moké déjà na yakokuta déjà makambo o ka chaque année ba baptisaka année wana na kombo moko yoka année de victoire ndotolo basiko année de prospérité année de bonheur de bonheur mais tozobo sana que nzambe azomona pe azotala makamnyo so to oyo bazoloba ou basali nzambe bazosala est-ce que zali ou biso bana na nzambe tozosala est-ce que za pona intérêt ya nzambe alors ezalaki na moment moko nazalaki na kati ya concentration nazalaki na kati ya chambre nanga nazobondela na présence en Nzambe pendant que nazalaki ko intercéder pour na makamnyo so toyebi na 2020 au note koleka nango ya ba poison tout et tout nazalaki ko bondela pour na ko méditer en même temps ko luka ko yeba vraiment réalité ya likambongo et utaki wapi bimelaki ndenge nini tout ça. Pendant que nous sala analyse ou nazo méditer et en même temps nazo prier parce que jusqu'à présent nous avons balingara na été ko yibisangai na nya salangelo ko ana alors poison ouais alors que entourage assez limité wana alors c'est pendant que nazo s'inquiéter des amba tuninga ekozala ezana intérêt nini na luka ko yeba makamunio soana. Et Seigneur a écopé sangai mission alobi na ngai na place au vanda au banda ko raisonner na chelo poison na sali boye regarde toi-même d'abord na kati ya motema na yo na kati ya motema nzamba bandi ko lakisanga maintenant na ba etonga na kati na ba église basali ya nzambe bandimi bana na nzambe biso nyonso tozoya na église tozoya ko bondela tolobi ke toyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi nzamba zolo bolobi boyambanga me na kati ya mitema na bino bochanga wapi yo zoluka na lakisa omuntu oyo asali yo mabe mais mutu azali yo mabe ce n'est pas que azobenga mwana na nzambe parce que yo zobenga mwana na nzambe osali moninga na yo mabe et puis mabe wana ovandisi yango wapi na kati ya motema siko ozoloba oyambanga lokola mokonzi pe mobikisi bongai siko ochanga yi wapi
alors tant nzambe bandi ko sola nanga makambo wana alobi ya motuya ezali préparé ba na nzambe ba pousa na liboso nanga na 2000 année 2021 oyo ko vanda te o raisonner nani asali eloko wana nani asali likamona parce que ami yebi esika o wapi ye azali. Voilà pourquoi jusqu'à présent ezala au sala 25 ans dans le ministère, et ça le salaire 40 ans dans le ministère, au salaire 50 ans dans le ministère. En tout cas, beaucoup ça l'a choqué dans les cambo na zoe sabino. Ce qui aux en a bas secret. Oh yo yebi ke yo moko yebi ngo ya makambo yo salaire ya mabe. Ozo continuer ko vendre ça on a monté ma ko bomba on a monté ma. Yeba ke na kata monté ma na Yesu azate. Yeba ke nano oyamba Yesu te. Zamba lobi nanga lobi même si au salaire 60 ans, peu importe ba année 80 ans. Na kati ministère lobi nde ba mibengaka kenga na Zambia kana musala nzambe mais soki kaka na kati motema na yo ozana eloko osala oto bengaka tozo benga nzube nzube yana ekokozala ni nzube yana ekozala musala nzambe oboma mutu bato bayebi te yo moko yebi olekisaka oliaka misuni ya bato bayebi te yo moko yebi na se ya cher ozote ya bana nzambe ozaka na mwa lititi bato bayebi te yo moko yebi obimaka peut-être na basi ya bakambi na yo yo moko yebi obima na mobali ya ndeko na yo yo c'est-à-dire biloko nyonso wana biloko tozobenga tabu na okoki oloba ngo te na miso ya bato o motema no yo yango moko yebi ntango ozovandisa ngo yeba ke oyambi nanu Yesu Masiya te mais moto ayambi Yesu Masiya lelo oyo aza na ba expérience ya makambo yo vivre nango te na kati ya ministère na yo aleki yo liboso na nzambe yo na liboso na nzambe boza ndenge moko te parce que nzambe azo compter yende ayambi ye et puis Yesu Masiya avandi na kati ya bomoi ya muto mais avandi na kati ya yo te muto yo aussi oza une expérience ya makambo nzambe oyebi Bible de Genèse Apocalypse. J'étais surpris et choqué ya koyoka makambo wana ta nzambe azoloba nanga. Et Seigneur a écouté ça. Ce qu'on a bani ko se poser ba question nga moko na kati na ngana lobi mais ceux qui za bongo mais ndenge nini ba pasteur wana ceux qui okoloba ke ozate na kati na bango. Ce n'est pas que ba bongi nzela ko zala na nzube to na problème na kati ya motema elingo loba te ke ba bongi nzela bazana kata bonzambe tende to lobara que comment bakoti ba loge basimbi bakisi non azane na ba loge na bakisi pete mais azo salela nzambe pe na ndenga bosolo tout comme pas ça longwe pe déjà assis à franchir le bosso ya ba prophète ya bal alors bato wana nyonso na kawana maintenant nzamba zolo baboy alobi ki nzambe alobi ngai na yebi bangote pona nini parce que Satan tango Yesu Masiya boaki na mokili atika ki na pouvoir nyonso alongola ki ata eloko mokote donc okoki kozana na église ozoko isabato ozo bondela pona bato ba maladi bazobika ba bikomba bazobota bakufi bazosekwa mais soki na kati ya motema na yo ozana makambo na zoloba yeba ke nano yamba Yesu te. Donc nzamba benga yo oza appelé oza na grâce nzambe oza na mafuta oza na nyos atikeli yo mais na kati na yo azate parce que il faut ko vandisa Yesu na motema alobi na vandaka na motema siko na motema ngo ndako na ngande za motema na bino siko ndako ngo eza suye eza salite yo ko tsanga wapi na ko vanda wapi alobi kende ko préparer mitema ya bana na ngai yebisa bango ba ya liboso na nga parce que année 2021 tozo kota oyo eza année ya vent eza année ya ba accomplissement ya ba signe ya temps de la fin tozo banda ko vivre yango sikoyo eza année oyo makomi oyo ekomama na mokanda na Apocalypse tozobanda komona déjà bilembo nango alors moto aza na sama kola nzambe akobanga mipepe ezobeta na gauche to pe na droite te ayebisinga lobi yebisa bana ngai ba se repentir ba fongola mitema na bango ba ya epa na ngai alors na 2020 je pense na 2020 na 11e mois tozalaki na programme moko ya 10 jours ezalaki l'impact de la confession. Alors j'ai béni le Seigneur et les cas qui vraiment malamu bato bazai ko benga soki pena nyo sali angote et lobite ke sili porte eza toujours polele nde tozo sala musala nzambe za musala nzamba pesi biso ya mikolo nyonso thème nango ezaki l'impact de la confession bato nyonso bazai ko benga pona ko confesser tozai ko leka en direct soki nzamba sungi to koyeba ko rebandela ngo encore parce que za musala photo sala tango nyonso pona ko préparer ba na nzambe liboso ya mobile na bango oyo ezali Yesu Masiya. Alors
bato bazali kobenga fo yoka papa na ebisio ba témoignage à somo ba témoignage okoki ondima te ozomona mama mosusu abengi alobi ye tango azalaki mwana mukie wana mwana mukie makasi te mais à partir ya ba 15 ans 16 ans okomona ndenge tozalaka na ba famille neti lupango ezawa ba porte yo boti bébé na yo zana mwana na wa bébé ndenge ezalaka a voisine amemi ye azwi ye tamuso akotina na ndako ebiki bozalaka bien alongoli mwana wana pampers tanga kolongola mwana pampers abandi kozwa monoko na ye ya bomama azokotisa na nzoto mwana ya mobali ozomona biloko abongo siko ntango mwana ya kokola akomi mutu lelo oyo omona ke mwana wana ata abali alliance abali mwasi na yazani na ndako akomi kondima aboyi koleka na nzela ya malamu o nzamba permeta mutu nyonso mwasi na mobali ntango bozo se couple boleka nango akomi ko préférer na ye asala abomination ezani à cause ya source parce que problème na biso ezali source nde lukeli biso makambo lelo oyo mususu abengi alobi ye musala na ezalaka kaka a comprendra donc ezalaki dans tous les deux sens soki mwana aza mwasi il faut sala ngona mwasi bon soki aza mobali il faut sala na mobali bon nde ozomona ba ka o lelo ebimi ebele ya ba PD na ba lesbienne tout ça eza à cause ya babiloko ya source wana soki makambo to bimisi ya eke nzambe apesi ba révélation nango te to ya liboso na bana na nzambe et puis na musalo tozo sala nde nzambe asimbi peuple na ye bana na ye ba fongola mitema ba bimisa makambo bosoto aboy soki sikoyo te mto donc akoyeba ndenge nini ke ngai ti lelo yo na yamba Yesu te po biloko abovandi on akata motema Yesu akovanda wapi. Alors tant que leki na programme wana nde nzamba ekopesa en même temps tozalaki na kati déjà ya service wana nde nzamba ekopesa lisusu programme mususu o ekolandisama après service wana alobi lokola bana ngai bazo siko ko confesser ko fongola mitema na bango bazo sokola bilamba na bango liboso na ngai ona ko poussa na pene na ngai yebisa bango maintenant boy ba poussa na pene na ngai na 2021 oyo année oyo nde nzamba pesa biso mission ya évangélisation alobi okobima mokolo ya le 1er janvier pona kokendo ça l'évangélisation pas seulement kaka évangélisation mais na pesio mission ya partage ya ba Bible. Alors je savais pas pourquoi nde abandi kotali sanga alobi bien sûr bana ngai baya liboso na ngai boye liboso na nzambe mais il faut tozala na base na fondement ngo ezali nezali loba Yesu parce que nzamba lobi année oyo nde place nzamba ekopesa ngai révélation ya année 2021 alobi année oyo eza année de prière. Pourquoi année de prière? Parce que muto azana sama kola nzambe ezala mipepe nyonso ezobeta ya oyo ya déjà ya ba signe ya fin du temps oyo makomi na mokanda na Apocalypse ezolobela biso Apocalypse 4 ezolobela biso tout nango. OK. Je crois que vous allez mieux. Le roi est là. Il y a la Bible. On va ça la émission là, jamais de battre la Bible était. Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 4, verset 4. Verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes et sur 7 trônes, 24 vieillards assises revêtis de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Okay. Alors, Bible les hôtels, c'est que na liboso ya trône, ils ont 24 vieillards au wapi bagumbami, ceux qui te continuent parce que tu as une émission, ceux qui te continuent bagumbami na sama kola nzambe, tongo mo ibutu pourquoi pour na kosa nini ko adorer nzambe. Siko okoki koya libo et puis na balobi na ba robe na bango ya pembe okoki koya liboso ya nzambe te na ba robe ya salité ou ba robe eza na tache. Alors ba robe wana a d'autres termes eza motema donc faut sokola motema na yo o sokola robe na yo nde opusa na liboso ya nzambe. Et Seigneur alobi yebisa bana na ngai année 2021 mobimba bazala na sama kolo na ngai ona ko gumba melangai. Alors, elongo na le 24 vieillard, bisonyo sona sama kola Yesu. Parce que tant oza na sama kola Yesu, oza kogumba melanzambe, oza na tina ya ko banga mipepe o ezobeta gauche droite te. Ndenge mokanda na ni Psaume 91 zolo bana biso. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, tant qu'on va na sama koloya, ya nzambo atondi sama na nguya. Est-ce que yoko banga COVID-19? Est-ce que yoko banga, je sais pas, mon PPO, ya ba vaccin. Oko banga ma mi PPO, to yebite o nzambe déjà zo préparé biso to za na sama koloya parce que ça na mi PPO e koya koleka mi PPO biso to zo mona siko. Alors, il faut to za na mato ya koyoka mongongo na nzambe à travers basali na ye. Donc nzamba lobi to zala to pusana na sama kolona to pusana na sama kolona. Siko na kati ya sama kolona nzambe to koki ko pusana ka te ko adorer. Nde nzamba lobi na ngai ye bima liboso ya bana na ngai évangéliser peut partager les bango ba Bible. Ba Bible o eza nango livre lolenge ba livre nyonso ezali mais biso loko za ko intéresser biso ezali makomi o evani na kati liloba na nzambe. Alors pendant que moto nyonso zo Bible oyo parce que to salaki le 31 décembre to salaki prière to bondela ki pona bandeko nyonso o to kokende vers bango ko évangéliser ba Bible o ba kozwa ezala te pona ba revendre ba vendre sango kana bandao mais tant bazo zwango bazwa temps ya kotanga makomi parce que tant moto zo tanga makomi ndazali ko kokola ndazali kokola nyonso ekoleka mais liloba na nzambe osani ekotikala nde moto comprendre tant azotanga apocalypse a comprendre que tant oyo nzambe alobaki yango ekomamaki déjà na makomi donc tant oyo toza na tamboy tant oyo toza na tamboy parce que azali soubassement na ye ezali liloba na nzambe ezali liloba na toko bondela te sans kozala na soubassement. La mission autobimelaki ya le 1er janvier libanda on a commencé l'évangélisation en Guana. Alors tant le Seigneur a lobi nangai que peuple nangai ezala na se ya makolo nangai parce que année 2021 au titre comme anasuka tokozwa déjà bassine ebele pona moni ange moko atelemi déjà na fanfare pona koyeba kosala nini kobeta et mokana na apocalypse toza toujours na apocalypse papa tozwa apocalypse 12 hein 12 hein Apocalypse 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nayango bo sepela bino bato oyo bozali na lola. Bino bato ya lola botondisama na esengo parce que mawana oyo mawana mabele pour que Satan akiti na kanda dragon Satan akiti na kanda po ayebi que azana tango moke yango wana nzamba lobi tozala na sama kolona ye mais toke na mokanda ya Colossiens chapitre 3 verset 1er. Ok. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue, papa. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Colossiens et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais dans l'Apocalypse, Bible et sengonabino bato oyo bozali kolo. Et nani Galate lobi soki bo sekwi elongona Yesu bosala nini boluka makambo o ezana na likolo makambo ya likolo boluka makambo ya sete et soki bosekwi elongona Yesu boyeba ke bomoina bino evandi na kati bombami bombami na kati na papa donc tant bomoina yo bombami na kati na papa c'est koza wapi oza na likolo ndo moni Jean azoloba nini esengona bino bato ya likolo. Parce que tant que tu vivre, Bible le dit, si nous vivons, tant que tu vivras dans la scène à moi, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Malgré la scène à mon kili, mais hier, je vivre quatre nanga. Yango me peut prendre tes obéta. Na komi le cola 2. Na pesa message moko, Zamba talisangai a révélé ngai ma komi à Psalm 91.
OK. A révélant ngo tokolobe nango pe awa bana nzambe ba ko comprendre na kati ya révélation wana tango moto wana nani kombe wana ayaka ko ngai amema ngai ti nde moto apesanga verset oyo ya Colossiens amema ngai ti esika oyo Bible lobi quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Na mi mona ki nazaki mi balé. Donc to yeba ke ndenge to vivre na sa moy o to zalaka deux. Moko zo vivre na se, tant ozo vivre na se ya mokili, nzamba zo vivre kati na yo. Pe toza lisusu likolo. Alors tant oza likolo oza na se ya makolo ya papa. Alors muto eki komema bo moto nanga ya se. Po atika ezalaki kombe ayaki ti na se aye kozwanga. Pendant que nazaki encerclé na ba géant na ba Goliath ndenge Psaume 91 mobimbezo lo ba donc ezaki révélation ya Psaume 91 mobimba nazaki entouré na ba géant bazaki ko combattre ba géant na bazaki milai nga nazalaki na mulai ya musapi ya munene moni musapi ya munene donc moni musapi ya munene soko vandisi yango soko niati na se mulai nango nga siko nazalaki na mulai ya musapi na bango ya munene donc bazalaki milai makasi et tango bazo kombazo bundisanga talo zo bundana bat baza milai bon na minene siko bazo bundisanga nazali ko bunda nazo ganga nazo luka mutoro sunganga na musika na moni kombe azoya pendant kaza ko ya tanga na moniye na bandi ko ganga siko aye akoti na kati ba géant na nyos makolo na ye abimisi makolo na ye nga na tombola ki maboko akaninga awakaninga abandi ko tombola nga to banzo kende nayi alors pendant que to bandai ko kende tozo kende to comme tozo kende nga sko tanga zo tombola nga omoni lokwa ba géant bazaki milai azo tombola nga ba géant bazo tia loboko tellement que bazinga kina walinga tia loboko nazo ganga pusanga boye alinga tia sibanga kote omoni émotion na zo tala bato bazo linga bazo tia maboko de gauche à droite mais bazo kokako kozwanga ite bazo kokako simba ngate toko tanga na Psaume mango pardon Psaume 91 zo Bible na ndako na yo tanga Psaume ya ba révélation makasi tango ganga ibonane ozolia musuni nzoko ebite makamusu ezali après olia musuni wana ba pasteur pa vope sa ta ba opesa ba ne ya ba titre ba ne botanga apete bo ba apeta ni tozali alléluia OK sunga biso papa Psaume chapitre 91 to bandi à partir du premier verset bilobi c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des loisirs, de la peste de ses ravages. Il te couvrira plutôt de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est bouclier dans une cuirasse. Tu ne craignas ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent à plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es un refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pardon, papa. Bible lobby, ils te porteront sur ses mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, à Simbingaï, quand on Simbinga, à Zotombolangaï. Donc, c'est-à-dire que ndenge bazinga kingai ezali donc tant on attend à revenir pisomo na mona ka nyos la zomona ngo nyos ndenge zai ko se passer. Donc oyazo luka simba boyazo ko kante. Oyazo luka simba menaza ki na zinga makina katikata bango. Et puis azotombolanga pendant que bande ko tombolanga to bandi ko kende siko. Siko tant pas bandi tombolanga bango bazana ba géant et puis ba bandi lisusu ko landa ngai. Babanzola nanga sko nazoganga toke bakozonga so linga simanga la lokolo la ganga donc émotion panique
ntango tobandi kokende tozokende ah moko sikoyo naye kozwa conscience alobi ah enfin nani yango ameminga po amemaki nga boye nalipeka nde tomemaka mwana alobi nani yango ameminga ye sikoyo na minute wana yaki na kosauve nga nalingai na koyeba te moto yango asauve nga aza nani lokola nazalaki déjà entouré na bato bazali kokombattre nga falaki na bima après nsima nango nde conscience eye sikoyo nayeba sikoyo nani ameminga ntango ameminga nani yango ameminga naotala mokongo nazomona nzoto ya motu mais sikoyo ere ayaki namona ekombe sikoyo na mokongo yango moni babilamba ya basangoku po balataka ezopumbwe wana ya rouge ezalaki rouge nazomona ngo ezopumbwe na nsima sikoyo ngabi nani amemi ngai bani kotungisanga so sikoyo nali natombola amoni so omemi bebe boye azotya sikoyo kingo boye nali natya boye mpo natala ye nazomona awa donc kingo na ngai ese limité alingi te namona elongi azose limité awa so natie boye nasuki kaka nazomona awa après aseki ngai ntango aseki ngai atie aseki après lobi na nga Psaume 19 alors maintenant tant on a ki ko zonga na bomoto de na koti na Psaume 19 na bandi kotanga apesa nga réponse ya question na na révélation mais maintenant tant on a kiti na zongi na mokili na bandi tanga Psaume 19 nde na ko so révélation na ko se retrouver na zui réponse ya que ya réponse na o ya répondre kinga totanga isa na Psaume 19 verset premier. Non, mais verset 12. Il faut amour parole. Hein? 19, hein? Verset 19, tu bandis na 11, tu petit na 13. Tu bandis na 11, tu petit. Ok. 2, 3, go. Puisse. 19. Ok, je vois. Puisse j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle Fidèle et Vérité. Et il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diamètres. Il avait un nom écrit. Hein? Oui, il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est lui-même. 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, après la réponse, il y a une question oyo nani azo amemingai. Donc, son nom était Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est que au moni que nani elamba lataki ezalaki lokola ya sangoku ezalaki rouge. Et puis tango amemi ngai elongi na ye nazali komona te donc kombo na ye na mopende na ye ekomami kombo moto moko ta yebi mais Bible est-ce que peut ça comme après il était revêtu d'une vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc après si lui comme on a appelé si ngai directement que azanani azali loba donc liloba zanani nzambe donc nzambe ye mokonde ayaki ko memangai donc liloba wana ya Psaume 91. OK. C'est lui qui demeure sous la brille du très haut repose donc ye mokonde azoloba yende liloba lobi oya vandi na kati na ngai avandi na kati ya liloba donc avandi na kati ya l'ombre c'est-à-dire elilingi ya nzambe voilà mais ya mutute mais nzambe siko elilingi na ye voilà donc oya vandi na kati na nga vandi na kati na nzambe et réponse siko ya question na ngai alors pendant to bandi ko kende to on a natanga ki bible te na yende ko tanga tant tozongi na mokili nazongi na mokili mais tant to bandi siko ko kende tozokende siko loko na komena ba question belé et puis et si quand on est qui tellement musika papa et si quand Zambal vandi na lié secret na ezamus donc musika ya musika siko aeko kolongolanga mayele ya bomoto alali singa pongi et aeko la musanga ka erto komi siko erto komi yango na moni nini na moni ronde donc c'est-à-dire et si quand ozalaki na moni boule moko boule yango ezaki en espace biso ce que tozalaki likolo boule donc c'est-à-dire na compréhension ya révélation ana
to l'équipe planète oh na yebité na yebi nenga ko expliquer ngo peut-être pour bato ba comprendre en tout cas ba limbisanga parce que le monde déjà bon moto pour na mona te sikato okende parce que les liens secrets Bible le dit que dans les liens secrets n'apocalypse sur les Colossiens celui qui ma vie est cachée en Christ Christ dans le Père je suis caché entre le bon main dans les liens secret de Dieu. Donc lié secret wana donc yango fala ka longola ngai mayele ya bomoto na yeba esika lié secret wana ezate alali singa pongi profond tant to combiner na moni boule na moni boule na boule wana siko na moni tozaki likolo ya boule wana efongwami monene te efongwami kakaboy siko tango efongwami boy na kati ya boule nazomona su boule mususu siko naomona ngo mais omoni soko lalaki pongi ya makasi na lamuki mais nazalaki faible donc ozo sentir que na osali voyage ya mulai donc nzoto boy na miso pamba po efongwama ezokoka te sikoyo nazo fongola misu mena pedo malembe nde na moni siko boule liboso boule ya mibale na kati ya boule wana siko boule pe ya mibale pe efongwami boule ya mibale efongwami siko moto ya memaki nga likolo atikinga siko ngai nazaki na kati ya boule lisusu ndenge mwana azalaka na kati ya zembe ya libumwa mama navandi pe na position oyo mwana azalaka na kati ya libumwa mama tango sikoyo atiki boule wana azwi boule wana atiki yango po asimbaki yango na maboko atiki yango na bandisiko kokota na kati ya boule liboso na koti na boule liboso nazokita malembe nde parachute ekita naye kokota na boule mibale siko ntango na koti na boule mibale nde namoni sikoyo esika nazalaki namoni trône na trône wana namoni bato bavandi na gauche bato bavandi na droite mais bazalaki na ba image moko bizarre image moko compliquée donc ya mokili na biso te mais ya image na biso pe image na biso boye pe bazalaki mais poso na biso te suki pe ezalaki ndenge mususu donc ba image moko un peu compliquée oko toko moko banga oko yoka somo nde to monaka ba zombie donc nzamba aza na elongi te ke omona ye boosepela nde to monaka ba zombie donc ezalaki elongi moko bizarre ezalaki elongi moko bizarre et bato bazalaki gauche na droite na ye ntango siko nazokita namoni siko maboko ya moto eza lokola batio omoni ndenge tio na biso ka ya mayo ndenge ezalaki misapine eza 5 eza boye mais ezalaki milai donc c'est à dire que image ya nzambe en tout cas nazoyeba te sikoyo atomboli maboko alobi boye celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ntango alobi bongo jusqu'au boule wana oyo nazalaki na kati ndenge ezali kokita azwi yango ntango azwi yango epasuki tek ale azwi ameminga natikali siko nga moko na maboko na ye ameminga siko ameminga elongi na ye ebimisi bilongi ya bato ata 100 je sais pas soki 1 million soki 100 000 soki combien bilongi ya bato belé na kati elongi ya moto moko siko ezo défilé boye donc c'est à dire nazolinga natala ye nakangelongi ya moto amemi rien nazokoka te siko aotalinga seke donc voix tonnerre siko ameminga ndinga memina okikimia noki c'est-à-dire pe on dirait na bosani ke nazaka na bana na bosani ke na oti monde moko na bosani nyonso donc c'est-à-dire nde nayokaki moi ko expliquer ngo ezate siko tango ameminga siko nazotala muta ameminga nzoto ya image na ngai mais makolo ngo pe on dirait makolo ma bata ndenge ezalaka efongwa masiko batio pe kaka batio bongo siko natali na se na nde na otala nazotala na sa makolo ne natala na sa makolo na mimoninga moko lisusu na boule mususu na sa makolo na ye siko esalinga lokola somo après aseki ngai omoni nzambe asondaka mitema na biso ayebi bapense na biso aseki siko nga nazomituna osu ngai mais oyo ameminga nga oyo lisusu nga siko naza de ndenge ndesko apesi ngai verset ya Colossiens alobika Colossiens
Donc ezali pe en même temps nzambe azali kopesa nga devoir ya kotanga Bible. OK. Pour ça appelle si Colossiens, tant on a raison, on a obligé na motanga Colossiens, on a tanga. Ti place message que kozala o ka Saint-Esprit singa yango. Donc na moni balamo que réponse ya makam na zoki kuna na lobaki kuna ba pesa kinga kuna yango. Alors bref na soki wana na moni na suka wana eza révélation moulai to continuer en tozali na l'intérêt du royaume, l'impact de la confession, tozana le fils de la perdition et puis thème nabiso oyo nzambe apesi église mobimba ezali nini année de prière nde motuna otuna kingai esika to tozali basé ezali yangwana. Alors on nyonso ezali ki pona kolakisa bana nzambe pourquoi Seigneur azosenga biso tozana sa makolo na ye esengo na moto oyo azana sa makolo ya Yesu mawa na mabele parce que Satan asali ni akiti na kanda. Alors kolinga te kanda wana o bando benga siko ba prophète bino ndi boza ba sakoli bozo mona nini nzamba lobi nini makam nzamba lobi yango oyo kite o benga lisusu mo sakoli tu na ye to benga nga o tu nanga makam nzamba lobi yango année de prière. Ba lobi te ke les années de prière au salate au lambate non nyo sozo sala prier, c'est-à-dire que plus ndé année oyo prière et leka. Prière et les kanakata ba programme na yo na makamno sala zala na se na makolo na Yesu en sorte que mes pépinions sur ekobeta na 2021 ezoyote soko za na sa makolo Yesu année na o ekomi année au pasteur na wa lobaki na oke année o soki za année d'abondance soki za année d'élévation eza année ya mabala atango za na sa makolo nzambe année na yo ekomi année ya ba besoin ya ba posa motema na onyoso yo luka. Parce que c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Yahweh Nzambe apambola biso mission Nzamba pesi biso ya ne oyo yangwana évangélisation l'intérêt du royaume. Parce que auto sala kaisa intérêt na biso. OK. Nzamba batelio ane mobimba. Nzamba batelio mois mobimba. Nzamba batelio journée mobimba. Opesi Nzambe merci. Eza prendre intérêt nani? Ya yo. Alors intérêt Nzambe zani na katia kobatela na kati ya kobatela nzamba azobatela zongisela pe nzamba intérêt na ye intérêt ya nzamba ezali ngai na yo to bima to kende pa ya bato oyo nanu babongwani te to évangéliser to lakisa bango Yesu Masia baya epa na Yesu tozwa Bible na Bible oyo osombi Bible ata ya 100 francs na ebite kuna na mboka na bino eza combien mamisusu $1 biso eza na $10 ou $8 pesa ndeko azwa temps opesi kotike pe ka bongo te bondelaka mpona ye landelaka ye ye pe ayeba nzambe lolenge yo po yebi nzambe yango wana intérêt ya nzambe nde mission nzambe atindi biso nango nde ntina oyo tokendelaki na mboka Kizwanga eza kote ya Kikwiti kota mai ndombe oleki pont mai ndombe pusani mukie Seigneur orientaki biso kuna mpona deuxième édition na biso ya l'intérêt du royaume. Deuxième édition na biso nzamba orienté biso kuna ndesika o wapi tokozala na troisième mois oyo tokozala kuna pona ko évangéliser et tokendaki d'abord visite ndesima nango tokozonga na troisième mois pona ko évangéliser ko lakisa bango Yesu Masia ndenge nzamba ko permettre biso vraiment photos wa baton ya ko lakisa bango Yesu. Parce que zamboka moko bazali kosalela nanu babokoko bazana na bakindoki ya mike alors faut relaxer bango nani Yesu église za kaka moko na mboka wana et ba pasteur ya église wana bazana no pe na Bible te zomona pasteur alakisi nga azana Bible mais ekata na ba feuille pasteur azana Bible ya ndambo boye ngalibino okoza pe na raison subitement totalaga mudayo ko bianga no bio pape bino bato boza kona to yami mosali na nzambe bokene nanu tozoka makamwazolo bakuli eza makamwa nzambe kene nanu nande toke kuta na mama mosali na nzambe mama Jeannette nzoka mosali na nzambe vraiment c'est que nzamba talisa kinga makamwa bando bongisa poto monaka o eza pemene mais we bon mama eza nzambe voilà maintenant nzoka nzamba tini mosali na ye conformément na ndoto wana éviter basa nzambe bazana pona ko interpréter yango amen parce que ndoto papa azui interprétation nango nangolo nzambe
nzambe azotalisa ezalaki papa ye moko te. Nzambe alati image ya papa, nzambe alataki image ya mosali na ye, mais aye kolobela ye mwana na ye, c'est-à-dire papa na kati ya vision akomaki mwana. Amen. Mais ye moko ezalaki nzambe, nzambe atikeli miso ya komona na matoi ya bonzoto na ye. Mais donc nzambe s'incarnaki na kati na ye mpona koyebisa ye boye depuis nakenda natikeli bino mosala na ngai, tala ndenge batole basete ezali desserré et puis batole ekomi rouillé etoboki. Donc nzambe azolobela yango par rapport ya ndeko kaka te, mais nzambe azobenda biso nyonso basali ya nzambe matoi, parce que nzambe azali s'adresser na mwana na mosali. Et puis ntango nzambe s'adresser na mosali azolobela ye concernant église, pour église eza ya papa te. Amen. Église ezali ya nzambe. Donc yende mutu donc biso basali tozali bato nzambe atikela responsabilité ya église, mais tozo négliger musala nzambe. Basali wana ezali ngai, ezali papa, ezali yo mutu ozolanda biso, ezali yo mutu ozolanda biso. Tozo négliger musala nzambe, tovandi kaka na ba ville pour na osala, mais tozo bosana ke na village awa ezala bato yo il faut bakangola mabaya mba Yesu. Amen. Tozo négliger musala nzambe, nzambe apesi biso musala tozo négliger obinga na village na okoma te. Bongo so komite makamba boto yeba ndenge. Amen. Basala nzambe bazana besoin soutien. Oyoki yango mais ovandi na mbongo na kati ya banque. Nzambe nanga olimusa mbongo wana. Ozonga muto pasi. So zo salela nzambe na makoki na yo te. Papa, to basalela biso calcul ya kati ya église awa. Kobanda kuna ti olingo tia distance ti wapi. Lakisanga ti place olingo tia distance. Nga na zone dimela nzambe akosima motema mutu moko azolanda biso. Alobaki nga na osomba batol, nga na osomba ba chevron pour que bakanga espace oyo place ya cher nzambe ezala sécurisé. Eza pe na mutu musolo baki mama nga na osomba cher. Basalela biso calcul ya ba chevron, ya batol. Papa, il y a des chevrons, il y a des tol, il y a des cher. Avant ngana longwa wa ata lobby après service boye bisangai to koyebisa bana nzambe nyonso mwana nzamba kosimba mitema bana na ye. Azana bana. Na deuxième na troisième mois tant tozonga wa avant ngana yawa to na oya okuta déjà basi batongi. Amen. C'est-à-dire na oya te poto ya susu to ya okuta te. Musale ko sale mabiso toza kuna. Papa boni musale zo sala ma musala nzambe sama batongi basilisi et puis tant to koya bato basala kiango bamona musala nzambe basali. Amen. Et nzambe na ngai nzambo tozo bondela nzambe wana okanisa muto osala likambo. Haleluya. Yo linga kolona na musala nzambe musala yango papa fils filmelenga pardon musala yango yo il faut bakanga ata dans un premier temps makoki na ezate mais bakanga nanu ne fait que kobanda place basali ya nzambe bazali bavandaka ti na cher ekangama na batol il faut batia ba chevron il faut batia batol autour basala bobenga oni anga basala anga il faut basala anga kobanda awa tikuna na ba chevron yo ozolanda nzambe nanga pambola yo soki otelemi pona ko servir nzambe pona kokotisa 10 francs na kati ya mosala nzambe na mboka oyo nzambe okanisela yo bolamu eganga de génération en génération ya kati ya libota na yo pambola biso toza toujours na village Kiswanga village Kiswanga c'est à 2 kilomètres au moins 2 kilomètres après pont ya Kwango. Et ce qui hôtel na musika kuna zomona rivière moko ezana ya ngwana nde rivière Kwango. C'est ça la rivière Kwango. Maya Kwango nde ngwana. Do biso toza likolo nango totiki rivière et ezana village moko ezana Kiswanga. Après 2 kilomètres ya rivière Kwango. Ozomona kuna na musika kuna ozomona mai moko une rivière là-bas très loin, il y a
Rivière Kwango. Que le Seigneur vous bénisse. Donc azote ya bandimi kaka na Bible oyo ndambu oyo azanango. Ko papa yebisa ngai. Soki nzamba telemisaka te mosali na ye alobi ma fille Jeannette lève-toi na pesio mission ya évangélisation ya ba Bible. Ndengena ke no découvrir na mboka moko kizwanga kuna ba pasteur moko azakuna azote ya bandimi bazote ya bana na azote ya bato mais azangi Bible azana moitié ndambo ya Bible boy papa je vous dis ba image ezali ba koyoka yango azana ndambo ya Bible azana Bible te Bible ezate ce qui pasteur yemo azana Bible te bongo bandimi bazana ngote puis azaye moko vraiment azana besoin ya soutien nde zamba orienta ki biso ndenge to koma ki pe kuna vraiment nga moko na yebite ezamboka moko na tikala ko yeba ngote nga ko muluba na keki kwiti e wana na bonzoto mais na boye subiso nyonso toza eloko moko donc na nzamba tindi ngai e pa bandeko na ngai o wapi bazana kati ya village ya fin fond pour na kende pe ko évangéliser pour na bango alors yango tozo senga soutien na bandeko nyonso bana na nzambe nyonso yo ba soutenaka musala nzambe et aux en a besoin de participer à l'action oyo il y a ba Bible to sombara ba Bible pour na kokende ko évangéliser ce komoni ke otinde la biso ba Bible gloire à Dieu ce komoni ke o somba pe ba Bible o tshalo boko na kati ya panier oyo pour que Bible na yo zo somba et bana ko kangola ta molimo moto moko nzamba ko kangola yo parce que lilo bana nzambe ezolo bana mokanda lik nzamba lobi esengo na ye ezali moto moko akangola ma que 99 oyo basi bayebi nzambe soki moto moko akangolami esengo ekozala na lola alors soki moto wana akangolami pendant que esengo eza na lola esengo na pe kozongelo yo mutu oyo osombaki Bible na yo pour que mutu wana a kangolama atoza musika moya ko sala évangélisation ezate mais de fait déjà ya kosomba Bible na yo et que biso to se présenter liboso ya bandeko wana iba ke tozo sala na musala ya évangélisation elongo voilà pourquoi to bengami famille dans le Seigneur ministry family in Christ donc famille dans le Seigneur parce que to sala musala nzambe biso nyonso ezala bandeko bazolanda biso ezala biso toza sur place ata yo bouger te mais makoki na yo mbongo na yo ezo bouger parce que uti na poche na yo ezo bouger pona nini ezo somba Bible ezo somba balwa bilamba soki nzamba si motema na o mama ngai na moni na ko contribuer na balwa bilamba parce que bandeko bazotambola makolongulu ngai na moni na ko contribuer na balwa ba sapatu bana na biso bazotambola mitakala ngai na moni na ko contribuer na balwa ya bilamba ya bana ngana mona ko contribuer na basaki ya loso na makaya bubali aka matembele depuis du 1er au 30 na pondu du 1er au 30 quoi mandi nimi kungu problème ko sanga kuna na bani ya mazamba alors du 1er au 30 to sunga bandeko bazana besoin ya lisungi yo oyo ozana motema ya kosala yango kolo apambola biso merci beaucoup mais pesi biso ba coordonner parce que biso ezara ouais songo le pas na biso malamu mais on préféré la personne a la vision hier on peut se coordonner numéro na ba contacter yo malembe vraiment et vous appelez madame Makasi. Merci papa numéro nanga ezali plus 243 89 48 132 plus 243 89 48 132. OK. Donc si vous avez besoin de lisungi otinda $100 $1000 et là au moins ça là pas si tu comprends presque na souka ba mise profonde bazala kana batuna bango so ba beleli ba bimi mais so ba chrétien tous en abatuté biso ba chrétien moi mon to kangara mo bon na poche ba passer au botondi sami awawa botamo na ba jeep ba passer botamo na ba jeep awa boliga ba commune na makasi ba commune minene Bible donc Matthieu chapitre 28 il y a une recommandation nzambe autant après version yo Matthieu 28 verset 18 à 19 autant rappel yango mais pour nous beta kara babi aller pendant les mots yo le monde mona kaka Bruxelles yo mona kaka Angleterre et donc moka no moko RDC ba fin fond na ba village yo mona ngote pasteur égoïste cher on a bono kanga on na te ba mona ka la télévision biloko bo mona bo alipu ali bono combattre maman Jeannette bo ba combattre yanga laksanini yanga non c'est un fardeau ya musala nzamba pesi za fardeau bandeko s'il te plaît non suna yo pesa mbongo et pas ba tumso ba escroquer yo ba mela yo o pesa mbongo so tu ba boaka yo
place ya kubwa kambongo te mais place au sein l'évangélisation tala bible lobi mukoto kufa misana na biso yolanda biso amen elo na ya bible yango wana so ça malamu misana yolanda nzela malamu akopesa mbongo no yango et pas maman Jeannette misala malamu la musa maman voilà moi je la connais. C'est une femme moko qui se respecte, c'est une femme qui a la grâce de Dieu, c'est une femme moko a un témoignage yamalamu oyo to vérifier kango et puis dans les bons. Et à côté quand on a pepo nenga zabo za pe mdabima bima na ye. Ako linga pa ki pe kuna te. Talaka lo posa pe mbendimi et souffle na bangungi et souffle manini atiki nda kuna climatiser kitoko atiki ba voyage nya ke na ba Dubai atiki mais qui na fin fond. Tala fausse na motema. Il faut appeler loko nzambe. Vraiment, je crois, Toki Vision, avec mon ange Mogo déjà ça termine en 2021 au bêta. Et ange au bêta sans monde. Quand on va passer au arrêt au thé, va passer au golo à thé. C'est le moment où on Bible obi toye baba on emisa na bango. Et comment bima ange au bêta déjà. Je crois on a dit témoignage nae et souki à thé. To continue ngana zo ka kana ba moi so kimi na landi tina okangai. Moi lobi Abia se sentaka très à l'aise na plateau nanga. Ya loka pasteur mon Ernest namba pambula abi papa ba jeunesse ba na bango. Mais biloko nazo bimisa, j'ai compris que il fallait que yondo sa musalo ya basana nzambe. Donc je crois moi to vraiment na suka notre émission. Ce c'est pas une émission pour si notre Dieu merci pour si maman Anna Kalambay ou Azali comme responsable de la chaîne pour si merci parce que t'alingi toko trabanda kuna bino. Et ceux qui posent ces peines émissions, c'est peine à monter à signer caméra pour ceux qui ont zaté, moi je vais filmer bisous zaté. Ceux qui posent ces peines émissions, c'est peine émissions précis invité dans la merci pour ce peine quitter, tu as peut-être une révélation pété. Ceux qui posent ces peines émissions, c'est un peu merci pour un peu monter mon crédit, ko benga benga ko déranger, na déranger qui va 22h, va 23h, ça les banga va 4h, va 5h, ça les banga. Donc merci beaucoup. Ceux qui sont sur la zone tous ensemble na maman Jeannette et là moi sous kana bisa na 2021 kozala caméléon te mais là oyo babenga na kombo ya mbinzo pozo mapapu caméléon a changé ba couleur azaka caméléon nzamba lola pambola.